comparer Fali na faire et si la kutu kalanga na yebi mais ba ba faire Fali ndenga zana welisi ko kendo za Maître Gims azande ya bango comment Fali ako beta na problème moko ba siliki danger. Est-ce que Maître Gims ça s'appelle ya bango vraiment moi na avec Juna siliki olandi ba émission te moi na moni bango makamto bazoloba bati ko comparer Fali na faire et ça nango normal mutaleka mutaza Fali ki faire voilà Fali ki faire normal na musique ndi ba musique na ba concert abimisa soki na mona pela calendrier na soki combien de concerts ba bimisa bango ba bimisa te yona azali bana Afrique ye faire Kofi grand prêtre to kanga Guinée kuna scandale faire kanga ta Tanzanie Marc House tika munoko Maître Gims à reconnaître Fali grand frère Salini danger na bien grand frère Maître Gims Salingaling ayebi à sa grand frère et on se voit niveau à sa grand frère c'est tout balanda c'est là et Salini voilà hein le fallait relaxer c'est là te. Est-ce que Maître Gims il faut beaucoup kangira la bouche est-ce qu'on a droit le battre à s'exprimer donc Maître Gims a le battre et sopi bango Fali à sa danger bali bon moi so beta awa le 18 ngana bezaka Fali na héritier voilà na héritier parce que denis azana raison ya musala ntamu to lo biso be batomso ba kofi ya ba guerre pas même itali bango so bese le 18 mitali ya na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi metu ya moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko ba pesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga ba pesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni ya tayo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Mais la pas fait. Ils ont pour kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbé toujours ça le mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbé hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi Dara, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki ko fotela ndeko na yo mbongo na Maître Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiembezali ezali te? Tamara Fali ça na Côte d'Ivoire voilà Tamara ça na Côte d'Ivoire bon na ministre bazate voilà po tant on bo sala concurrence na mutuana ya beti na Côte d'Ivoire bon ngape ko na Côte d'Ivoire wana voilà osoko pa to za mona ba wenge aro neti jiba beti na esplanade ya palais du peuple ora pa wana fallait le baki hein ako benga sampa au grand frère na sampa et salini voilà so bengi grand frère na ngai ya sa mitito et ça Fali est-ce que ba monaka soki mutuna bango abengi grand frère onire okiti Amaka uza ta leki oliate ngana zo expliquer ne Fali danger leki patron na ye Fali danger to ba danger na ba concert ate se ba na bandule yo beti boy ngana beti boy bango ba kine Ghana Bake Tanzanie, Bake Guinée, ce qui est équatorial, Bake total bango, Bake Côte d'Ivoire wana, ce frère dans ce Côte d'Ivoire. Oui, à Côte d'Ivoire. Mais Bake ne février. Nabi février musika. Akenda bete conseil quoi, fallait ta micro. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali a on va te la qui a donc malambo qui me dit
This is London. London is Paris. This is London City. Bonjour, bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bandeko Nanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc _ Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bandeko Nanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bana Brazzaville, Bande Robola d'assaut partout à travers le monde. Tolobagi le loto solo, moi ma solo est belle. Surtout ma solo ya musique, ma solo ba conflit. Où ils ont les cas vraiment, où les cas qui n'a fait en 2020. Tous en 2021, le loto solo la bino qui s'injora. Internet eza ko bouger to la bino pe Patrick Mbida o aza grand sapeur na niveau à Paris akiti Kinshasa ngana mona force na niveau à Paris akiti pe kin photo solana e parce que sapeur mon côté na Paris wa kokana Patrick Mbida parce nga moko na vivango asenga ba sapeur tout ya Paris guerre bakokate totambola na yeti azoboya tous les sapeurs à Paris. Mutabima lo bazate siko aye Kinshasa ngana lo bana Paris peneza sapeur moko l'équipe Patrick Mbida na forme na boya bino mabe parce que na Paris lo baka l'équipe bino bokoka ko leka na micro na ngate lelo to swana ki sinjora masolo eza ebele surtout nzembo ya fati oyo na ebité et créer ba polémique ya blague té ki sinjora so ko benda na boye e ko sala biso bien et ça ya Antoine on est présent elie avec kanga moyibi wana état de droit ekota kangela bisoye état de droit ekota papa lobaka Chilombo mon fils ata nazate otala Congo malamu papa lobaka Antoine mon fils ata nakufi okangela bisoye okangela bisoye okangela bisoye okangela bisoye okangela bisoye ya fati ya Antoine président okangela bisoye ya Chilombo président okangela bisoye kanga moyibi wana état de droit ekota kangela bisoye kangela bisoye kangela. Voilà. Merci. Mais viens tu ranzem bango ebike bouger poto mabe hein. Succès 5 kisi succès 5 quoi. Yana lo ba kaka batu basima bakisi ba yuma. Mama na ba yuma ken pero na ke sima kisa ke banga ngamo bo. Tane ngano to vivaka. Va 5 kisi mais to kendeka. Na sona ba immeuble te mais to za to vivre. To zo vivre. En tout cas ezaka ka nzembo na sali chanson patriotique. Voilà. Chanson anande za batu basenga na bango. Calamité non ça maman na clip. Est-ce que c'est déjà dans le studio? Et sinon tiens. Mabanga na no quantité. Il faut mabanga so ba ko tala ninga propre. Tanto zo ba diaspora ya Angleterre ba robi fo mba display en couleur. Boza même oran na mokonzi. Wa banga. Tanto ba ya France présent chikito mo chachino. Bino kona na France fondation Fati bana Fati. Boza même oran na mokonzi. Pomboke kendeli boso. Mais il capete. Moi 4 à 5 personnes. Na ninga propre kaka. Vraiment nzembo za kitoko. Merci na batutu. O bo sepe na nzembo na nga 5 bino vraiment merci. Na sa bino nga za artiste. Ezaka bamboka na biso ne ba valeur na ngate. Ba valeur na ngate. Alors qui sinjo akota l'appel lo bato ebele pe ba regretter ba biya Fati kangela biso ye. Mais viens si bakanga epé déjà. Viens na yo petit. Omoni ya Fati kangela biso ye ken ato na Congo. Abe sala ka simba ye. Kanga ye. Yende ye. Kaka muyibi wana ye.
soyedi ozoko abiso ka bongo ye yango na ndenga ko yembela ya fati kangela biso memo yo ba sala na ye na president na mona ba erosion na mboko nzembo ngo esala ngagua nane bato ba sala na présidence ya lingi muto azala pena pona mboko za pena tout droit pona mboka mbongo yiba mate ya mboka yo ke tonga ba immeuble na yo banzela ba kimbatseke za la raté bani ni facha lingi bongo te ya ngoni biso to sali nzembo na biso kangela biso miyibi wala po nzembo wana na salon pour le temps présent ça guide discours il y a 6 minutes na talingal biso to plafond na bi présence à déterminer au cabinet présence qui déterminé na ton présence bima vraiment présence au kende na bi maman démarche simbi ouais présence kende to présence au kende c'est la responsable to présence au kende parce que on a la ngosima na yo so na ngosima do présence na kenda boye ngala bia ya facha anakanda bato ali pas changer de marche bato ali ba saka na mboka to ebela kae azana de marche ka ya moi gentil ben taka via mwana poto mwana kini ozoko prend et mwana kini mwana poto siko mutu efongwama habite mboka ko kene bote prison osaka te ngapa na ndima TV ka koza na prison monde cha bandima te ta présent pour mboka présent sakanate ya on dabi kanga miyibi wana kangela biso e kanga moyibi wana ba tout ba sa na fatim tali bango ba zota ta ko tonga immeuble te biso to sa ba analyste politique biso to ba peuple to sa pour soutenir présent en tant qu'artiste et puis le moment que présent le bata zaki na Angola artiste azana droit ya koyemba ndenga nyoso linga ta chrétien nga ta boye boyemba na bino crédibilité pasteur moko na pop baby ça on va le quoi nzembo nani surtout na sepela na nzembo wana ya mukanga kaka wana passer muku na bengi sanga na bureau vraiment alobi comment na go manzembo kitoko bo ya fati Antoine président kangela biso ye ya fati Antoine na biso kangela biso ale kanga moyibi wana ikate tora ikota ngangena ni oh kitoko to sa kuna sida mama ye zero ke elo moya mama toke baksango ya fati ya Antoine na biso kangela biso ye ya tilombo yone presa elie kangela biso ale kanga moyibi wana itate twa heke kangela biso kisinjora tolandi video mwa pasteur moko na binzamba sale miracle ane oyo ndenge parlement ne panzani ndenge kisinjora pa sali nzembo pona yeza makambo azala senga nzambe ke nzembo boyebi ma fait de l'année na landa ki omoni passer mukuna to tika no ba aventure amusala nzambe amusala nzambe na to tsana boto tika no ba aventure azana ndi amusali ya nzambe ye pena sala asela nzambe ya solo passer mukuna na yuso somo ga église ba tonda c'est que mama bien zali somo église ba to ya te c'est que mama bien zala raté ba asekeza combien na RDC ba asekeza combien na RDC donc passer mukuna nzambe pena ayoka kai nzambe ayoka kai na naki na linga kepe minga za nzambe asa va nzambe vraiment voilà alors ventura na bige to ana grand sapeur wala giba sapeur nyo surtout ya France wana nazoke somo Patrick mokonza Grenoble mbida nazoke somo na santé na France mais des gars en France oui tozane na France ya solo oui aza grand frère babita ngo fa kati ya Bercy na zayi na ye oui tina beta bayoji ya mamoto na kati ya Bercy na zara na ken tozala na ye donc il a sola na ye do wana ezaka présentation kaka mais fin to kota na moi be mi somo muke nini zoleka susu entre yo na ndeko no artiste musicien Butalika susu bo welani Butalika parce que ça moto atondi sa ba stade belé d'Afrique aza frère nangai omoni émission asalaki ndenge batu bazako lo batu batinga ba message belé pour moi je suis confié voilà moi je suis confié ngana mona quartier la tenga sona tembe eza confié olomide omoni ko comparer Kofi na Fali batu nde ba séparate tara Kofi aza papa ken ba comparer yo na mwana yo tangisi mwana yo azui ba diplôme lela komi mwana ken yo ba comparer na papa na bino po yo za mbonga futa père na note nenga bokola eza
la montante yango sala ki ngape bien te tambo batinga balien et ça peut battre bien te mais aux 2021 voilà ken so aux 2021 les 2020 c'était bozo banyo so 2020 to boaka 2020 na linga soute aza frère nanga so mono be mabe alimbisanga mais alimbisanga mutalika so lo ba ne mabe alimbisa so be mabe alimbisanga mais ça ka alela ki fort alobi aza atikala pe ko chrétien vete asala eka analyse ezaka ba question journaliste atunaka analyse ngo sko asa ngo na komba profiter ko fasse incomparable même na fallait on se pelate fallait mo azara boy pas confiter le boy ti le boy so wana papa wana nzambe afali nzambe ya fali mais nzambe na parce que yenda pesi lumière otapana ba Bercy voici fali pour badika prix la merveille na ba Tanzanie na ba Côte d'Ivoire le fali zo beta eza Kofi muta présenter partout na ba États-Unis na robe mobimba au montant boba mama Kofi lo mide bota fali moi je dis fali na minute ba comparer na faire na minute tala est-ce que comparaison ngote réseau lokala sote et simba kana ngote wana bananyo ba Mike Awuzi wana faire wana benga ko comparer fali na faire na minute tamaka fali ça na Côte d'Ivoire voilà tamaka ba ça na Côte d'Ivoire bon na minute bazate voilà po tango ningi bosala concurrence na mutu wana ya beti na Côte d'Ivoire bon ngape ko na Côte d'Ivoire wana voilà osoko pa to za mona ba wenge ako neti jiba beti na esplanade ya palais du peuple ora pa wana des gars ya ko beta ngape ko beta salo Congo siko yo donc comparer fali na faire et si la ko tukalanga na yebi mais ba bi faire fali ndenga zana welisi ko kendo za Maître Gims azande ya bango comment fali ako beta na podo moko ba siliki danger est-ce que Maître Gims ça pena bango vraiment moi na vetu na siliki olandi ba émission te moi na moni bango makamto bazoloba bati ko comparer fali na faire eza nango normal mutaleka muta za fali ki faire voilà fali ki faire normal na musique ndi ba beta musique na ba concert abimisa suki na mona pela calendrier na suki combien de concerts ba bimisa bango ba bimisa te yona azali banda Afrique ye faire Kofi grand prêtre to kanga Guinée kuna scandale faire kanga ta Tanzanie kanga ta Ghana mais Kofi pas mon pas za mystique na agi na ti le loza na course azo kaka ba contrat ya Afrique na micho tulonga zaba akiti braza akomi ata na sonyi na tango akiti braza kebeta braza ba musicien ba sala ngo examen ya COVID-19 wa corona bazo kati kalika neti mi baleka papa na mwana kaka vraiment on siko bo compara fali na faire na nini na minute na zo nani mutaleka mutazali na musu fela obeta ka pibia suna sagam ne wana azobeta su ndule moko wana donc marque house tika munoko Maître Gims à reconnaître Fali grand frère Salini danger na bien grand frère Maître Gims Salini ayebi asa grand frère et on se voit niveau asa grand frère c'est tout balanda nzela et Salini voilà le fallait relaxer nzela te. Est-ce que Maître Gims il faut beaucoup kangera à bouche est-ce qu'on a droit à lobater à s'exprimer donc Maître Gims a lobater et sopi bango fallait à danger fallait à danger total sali pe analyse moi constamment c'est comme si les artistes mso ba comme là sima comme ba fali au lieu biso ba ta bouche parlementaire boé to liaka na sima ba musicien mais comme na ba musicien mso pe no que c'est fan dans les oliara ngaku tamaka uza ta leka oliate ngana zo expliquer ne fali danger l'équipe patron na ye fali danger to ba danger na ba concert ate se ba na ba ndule yo beti boy ngana beti boy bango ba kene Ghana bakene Tanzanie bakene Guinée soki équatoriale bakene total bango bakene Côte d'Ivoire wana so faire dans cette Côte d'Ivoire oui à Côte d'Ivoire ba bakene février na bien février musika akenda beta concert ko fallait ta micro obike on rappelle ngana stade acheli bango plus de 10 chansons ba zongi aimba souté wana mona quartier là c'est mon frère moi je suis Fali na tsango ya ba jeté na linga ka kutu na Fali te ponga vraiment Fali ngape na Fali so bima bona mona e ndako na bino wana pena parler nanga et ça la bien man hôtel pena papa moko bana quartier la terre so ta bana mon pao et puis faut qu'on féliciter sous grand prêtre Kofi Olomide 64 ken soit niveau via zo sala ba plein avec un concert 230 €, plein wana tu peux te Kofi maboko vraiment et ça rappelle comme âge rambo moni ndeko abimisi ser na biso na munene ana o mobile na za mukusa ana ni grand P grand pas so bin na tata mobimba na ti
grand-père abini confiance à danger c'est biso bakisi njoko toza azo sala biso toujours tu le toza na ye wana grand frère na ngana robo RM kolomote moi ba erreur ka kelinga sa mabino be mission na bino ba internet boya kaka ko sa sanga moi ba erreur mike mon ngana bunga mais te wana prêtre légende double king patron danger. Alors Ventura tozo continuer na biso ka na émission na biso to 2021 yo moko lobino il faut ko doser moi ba ranking est-ce que ba kombo msuso ko sitangwa na c'était pour nani oza 2021 ko sitangwa Ventura oh tasuki lekino Karine Mokonzi soki azolanda biso Karine Mokonzi bomba ona oh zami la na bombo fasi lekino Karine Mokonzi soki azolanda biso pusana mwa boye muke. C'est ma chérie. Ah, c'est ma chérie. C'est ma petite sœur chérie. Bonne année. Bonne année Karine Mokonzi, bonne année. Bonne année. Bonne année Karine Mokonzi, c'est ma chérie. C'est ma petite sœur chérie. Na vanene ndako moko Shigiro Zazola na bovan. Hein? Ngana bi Karine Mokonzi na bon rêve. Moi na muki batama na sanali na ba beauté. Mais c'est ma chérie, na problème n'était où est 2021. Na problème na été. Na où na ngaki sinjo na souhaita ki bonne année. Abinanga seme gno feli azana kitasa. OK. Na kenage pas feli. Siko li solo nini? Na problème na Karim maninga zakana ma o eseleka esi eleka. Vous avez un problème mon côté na Karim. C'est pas pour la carité. Oh. Toso komama kitoko toso la kitoko. Toso so la de mikolo boko mama pe. Ni Chala Rose na Australie I love you. Ma petite sœur chérie ni Chala Rose. C'est la bosso la na Karim. Toso na Karim oni. Na bachombo pe otindelie message azongisi malgré makamane zaki wana fali na zaki na numéro na yepasa na numéro nanga Karine blokanga tenga pona bloka Karine te na ningi susu kutu wana baba leki nanga na ningi susu makambo wana la malembe Ventura est-ce que prince azana n'est pas na prince va bien ngata ta moses abetela liso nini o Karine asala ina ngola wa solo wana de l'isola pour le moment to kaka passe maman ne la ramingi yo pe le susu bon wala ça ya solo bieza lokuta po to ana caméra non nani amona yango ngana yebite mameleka na ngola nazala na ngai te mama ngana yebi na ngo tira manike bo so bo yona manike bo yo kana première bon to na to raté pourquoi kasalela rapona polo mwana na yeba mema na ndako nganga est-ce que ba prévu pesa solo que Karine memaka ya to ba pema solo nanya mona ka parce Karine memaka est-ce que pour la prince tuna ya tali sola ngote il faut na tuna ce prince tes photos sont en deuxième émission parce que ngana tuna prince ya sana cha wanga na mais yo monaka mama na lekaka que non Karine mema polo asali na ngope plus de 2 ans alors bela likamo yo tangi tata moi si fa ko vérifier pona mona représenter na mwana nzambe a mwana nga muta ko sale mabe azate pour essa na on peut principer le roté pour se vivre kitoko azokola bien à sa carrière musicale na kitoko. Alors yona Patrick Mbida boyebani wapi Patrick Mbida nga na yebi grand frère ya Babi Tango fort na yebi lelote na yebi na yebi yenda boxa oyo ta poto e mon ba boxa so ta kini poko sengeleki ko senga pe leki ko buto senga bana souffrance c'était une vengeance danger omoni okupa tanga ninga yesu so njora mutunga na so ya bani nga bi wala mutunga en tout cas na moni obisa première fois na mona message ya mamoto njoka ye na bageta na taka ke lamba na mona ete est-ce que ça solo oh monsieur Yoji papa Yoji yo bino mboye bagaete eza bongo le grand prêtre Patrick Mbida na pesi bino na bonne année ya mutu ya mboma yango kolia na komela lo moni ya mantia ya mantia yango yo ya mantia yeyo balia déjà na munoko danger yeyo pe apesi bino susu ba bon appétit awa oye bagaete ya mantia yeyo namoni baloba yenda ucho kufa kala tete ya mantia yeyo azali na sima isusu communion smoking no smoking da komela shimbo gite yao olobi na english no smoke na anglais dans son lati donc komela shimbo gite pembeni komela te so rezua wa baby eza suka na idéologie no smoking parce que bilamba msusu pe zo mérité pe ba solo ya ba shimbo gite na sepe no nga propre boyo na bisio ça na solo mili na mona na confirmer la France mobimba mutaleki azate
nga na France na kota France nakuta ye aleki tous les sapeurs badidie nzongo babatama bavie na biso balobobo mutu abetaka bango kao debu yeyo aleki bango dans la chaînette ya or parce que okolata mais chaînette peut faire ya cher chaînette na yo ezokute $12,000 ntango oza saper et puis conteneur asali ya 40 pieds noki esomo biloko ebele biloko ezoya eloko esepelisanga siko leki ne babita yango fort asala conteneur ya 3 jeep keleki nanga ndenge azonga Kinshasa boye fatama bakara danger mais yende nakosa papa wana petit frère ye mtalandi ngai leki na ye boyebaka te wana leki nanga propre elongi na ye mobifa bozolonga papa to ya mama ya père elonga père oui elonga père obike western eza mystique ezanga ouais oyo eza baweston a cher nde na beti bo ensemble déjà 9000 balles ba 9000 euros 9000 euros ensemble eza 9000 euros botuna mutu na ngai yeyo yayaka Paris ayebi Paris akotaka baligali na Champs-Élysées Tour Eiffel ayebi Paris danger so montre nde na amone ya cher makasi eza 14000 euros oyo 14000 montre apambara Rolex omoni sac ya mantia ekola etio déjà les premiers les 30 sac eza cher à Mabé. Tolobara trotte bajoli se felaza ba yo pele mama na zela oyebi ke ndeko na mobali nani Debra atindelinga mama na basket Debra ya solo oui mama na ki ozango kasi na mona ngo pete oyebi ke Lisha Shombo ministre zaka waze kwa Lisha za Kinshasa kasi shuka bengisa na conference kasi na obela Lisha na so seni mama na Njembo douleur na so rango na sa Lisha mutu nanga Lisha mutu na biso na biso tunanga na vie avant na Gomba azova na Gomba to kende kuna Lisha zaida biso abeti barumba ya defate surtout Njembo moko douleur na koko kufata venture to moni ketchi paye est-ce que ketchi yango ezape bien ketchi sa kitoko Debra mtatindeli ngai nazo sepela kaka zela na pana loba obike Lisha Shombo zaki ouais mais Lisha de wase kwa tata olobaki photo mona ye mais il faut luka ye ken il faut luka ka ba il faut na luka mama na rumba douleur o répéter les sous si na yebiso nga il faut na luka ye ya ko luka yo te Lisha sa awa wana mutu na biso te vient jo zobosana donc ayesu kitoko ayembi mama na rumba douleur webike to za matane ba ipeni ba sega ba souffrance wana pas tata mutu na biso ba pasi wana mutu na asila ka tel Lisha Shombo za awa asa na ville asali mama na rumba douleur ba mise bele ba kena poto basila clip kitoko musique kitoko Lisha sa na kin kete ye photo luka na laksa socket Debra ngazana ketcha Debra ngone nani Debra leke pana hichi chef coutumier leki ya Patrick Mbida yes kondala ndi babita ngo fo Debra merci obike o suka na ket senyo merci Debra me vina senyo pena chef coutumier na kacha Grenoble na senyo merci Debra nazo solo kana to sola ki merci beaucoup de blason merci déjà ba catch et sengo to Debra ba sepeli ba musicien pe bazawa ya venjora ba ozela yo ken pe yo ba ozela oyaka osepelisa bango oui oleka pe awa Patrick Mbida en tout cas père moi axe ça la mo te yango senga ke tout amabele yango senga nzambe na ngai te garçon ayebi olata en plus ça appelle en autre forme appelle en autre forme parce que ça père senga appelle bilambe dembelo autres pesa là ça père senga ranjo on défendre mais ce qui déjà fali poupa voilà vela nga kofi olomide na oya mon frère na kwei déjà Patimbi tele makoto ça la koto alors tozo continuer mais vient dire que ba date ba le 18 ba musicien ba welisa ki ko bimisa ba album moyo parce que Denis Sabimisi ba révélation danger alors le 18 année zalaki ba jour ba date moko satanique oyo album esimbite le 18 décembre 2020 kokufane yango wana pona libela na musique ba album ebimamisa toi ba album ebimamisa oui non le 18 ans wata bimisaki suka mi ange balia bimisaki suka tokos de artiste mboka pe bimisaki artiste mboka na
pour venir en route Kofi ku dire que c'est incomparable te alobi acha Cindy te po Cindy aza et pas roi ya musique ya monde donc Cindy to tient na polémique te po Cindy aza pas confiance à likolo Kofi 40 ans de carrière donc Kofi ku c'est incomparable Kofi na ba bêtise na biso te tosala po confiance à likolo surtout ken IOPR moko nga na salnet nini nga salnet ba tu mususu awa na mission ba yaka waso comparer Kofi ya c'est comparable ta ka passer Denis pardon na longa so alobi ba li bon mo so beta awa le 18 nga na bezaka Fali na héritier voilà na héritier passer Denis azana raison ya musala nza muso alobi so ba tumsu ba Kofi ya ba guerre pa même tali bango so bise le 18 mitali ya dès comme Dieu qu'on a c'est tout bango on habite mi sem so pa chaki le 18 nani asinde kwa so cholo ba na tiko lo ba mama mettre games ba pe chaki le 18 ya mi balega mteyo kana pardon mi balega mteyo kana to consider Fali na mi ange ya wata pardon Henrik kitoko wata banzemo kitoko kwenchi kwa na kinezo kana Fali ko tu do so ko tamoli partout Fali o temo na car Fali neti na ole ga na ga mutu mazo binyela nga Henrik ya wata matela kriwa na beta no krena ba kriwa na ba monzale balela fort alela fort Ale matela yakana matelo atana ndenga mopanzi ale yakana matelo obi yepeta lesi la raté avantage na esco abinisa Congo wana pena à côté wana zaiko esa quartier la tesa batala beta no mukino de beso Sambara goli mazapata bina goli koboyo Goli mazapata bina goli nkobo Sambara goli mazapata Venzora ye Goli mazapata bina goli Sambara goli mazapata De patra ye Ale goli mazapata bina Togay Yebogato male yo Yebogato male yo Tutu Là on a sepela na yo po plafond en tout cas Kisinjora simba est bien. Bino ba bato bobini simboka. Ermo boy na sepela na bambutalika su bobini ça. Parce que l'homme to ko lobi trop. Na bobini ça. Ngana bini ça. Jérémy na décembre na bangi na. Il a banga ki. Te ba le 18 wana. 18 na be déjà que ba grand prêtre bazana fali azocha grand prêtre Richard azocha ngana ko tia wa nchoko ngwazinda wabi na liste de Denis les yofo ngakota na kivi na bangaki na liste de émission eza na mukile za bongo moto zepa wate zepa eba fali ya nango normal mukile tenga mana ngo shebango wabi ke bakaboli wa beti international wa beti rumba normal yango wana tovanya biso wana même na Paris pe d'album yana ka décrocher te ya fali ndeza likolo ya fali zo beta mana nenga osakana te voilà fali na wata de wana ka ndena yoki vraiment na c'est bon on est wana ça artiste amboko yoki ata mukete na wana aza comment OK merci beaucoup merci de continuer alors Kisinjora et Sali bandeko balanda biso vraiment plaisir kotala lelo yona lekino Karine Mokonzi bobanda mwakala toto soigner pe et ça kanini nalobia sikoyo na bien onga bana sala Kofi na mokili Kofi akolo sangata en tout cas Kofi kutu o sala ya minene Kofi onga na sala fali na mokili voilà to ke to songa fali akolo sangata fali na ko kete ba koti anda kune abisi ba dollar apesinga bilamba pesa akopesa ngata to limbisana kaka to limbisana parce que to limbisana rapper to pe mape esani voilà ya esani to ke to songa pai kakina bomela ngana sikoyo Venjora ngai sina comprendre siko système na biso ba congolais to comment l'accès image mo bonne tu na guerre na mutu pour se pelisa batu nati nga sala ka guerre na mutu soki nazana guerre na mutu nde to sa guerre ngai zateke na sa na mso na mutu guerre pour na se pelisa ba fan peut-être artiste mo boke non ouais ezateke Karine soki afinga peut-être Fali
ndenga na koma na guerre na Karine pona bongo te ngana Karine to sala guerre na biso eza makambo la team ndenge to kabwana asatika ezaka na ba besa tika era tika na et puis eloko na sepelaka o nyonso na sala Karine nzamba otala ngai a répondre ngai te ya tika la répondre tika la répondre ngai te en tant que elle sont aux aïe quand ils sont aux aïe na ko répondre ndenge ko s'excuser yo ka rendre fago s'excuser pe non mais c'est ma petite sœur ça la nini fallait le baki hein akobenga sampa au grand frère na sampa et ça leni voilà so bengi grand frère na ngai ya sa mitito et ça fallait est-ce que ba monaka soki mutu na bango abengi grand frère on irait au kiti mukolo pe soko biko saki mabe pa mwana et pas leki wale ki na limbisa est-ce que ça la raté na auto na bala poto est-ce que ça raté que un bida Patrick boko za Grenoble ezala bon papa yo solo la rataka pe sapatu boye ko pe o monate zo bomba zo bomba biloko te pe te zo bomba asunga solo la net ala ti biloko danger te faut la kisaka o solo la moi ko baluka moi mo beti boye moi mo net sidoka o comprendre mais ça va spectacle fait à la patrie mbida en tout cas merci yamba quoi bonne année na Jean-Jacques Pagnabogar à Genève bonne année na ya Robi Vwemba display en couleur na mona ki ya Robi Vwemba pembeni boy ba photo misake bien te vient na bo via bien mutu so mona ndo mona ke na poto na photo tanga oya oyeke ka moi mabe voilà ne kutela momi mo boye bi otokena na kitambo wana ba kola ba product belé bo otokena na Belgique momi mo boye otokena na mona ga danger mais na ba photo kaka côté stade na Vélodrome aya kini boye donc bibi si mota ko mboka ta Hollanda bibi nyota na bimis ko faux chéri donc eso faux chéri bo elsio ali misanga pardon basaka bongo te sala pa naturel ezaka nango bien nenga kisino na zaka nanga bo ko tia poudre pe elekate na pe to limbisa ka batu nyoso to na bango mabe nga batu nyoso tu oyo ebika kisinjora ata mo côté au boya olimbisa. En tout cas, Nisha la Rose na Australie, bana Australie na pesi bino mbote. Ba msupe na olimbisa te. Bila batu msupe na olimbisa. Na yebicha na lobi. Ba msupe na olimbisa te. So ni ngati na olingote. N'est-ce pas bien sûr. On a fait tumba pas ça la peine. Ye pela nzamba limbisa ngama na kena prière. Venjo la bagindaya. Ne bandele mission la baki olimbisa. Olimbisa na. O akufaka za mama na mama mi. Ayebi ete. Ça raison ça na bosana ki na bosana ki tika. Mwana ana penate te. Il faut senga na kofi pardon. Bon, il faut ça kofi pardon. Nga ko pardon penate atanga na peso raison. Ye pena yete. Venjo. Merci. Merci yete raffinité mon asili ata sale mission total te ba tunyo so se ba longwe pana ba tutu ba lingake suite en tout cas maman na ku fa yeba ka yete ami na nga yeba ka yete ami moi si propre ami moi ça maye to sala pe ba bêtise na centre biso to so mi entre biso na biso mama pena tayo mama biso yela olimbisa te nzama limbisa ngai atusa mama botingai no limbisa te yela rafino limbisa ka te pinga kisinzo ka ba no ya ka poto na ko beta yo bo ba filmer pour la maman botinga que salinga mutema pasi karina moi malamu karina moi mabete karine ko ina ebite karine pena ina ebite abana ka bo mama kufi bana ko akokate ezape bien te en tout cas merci na Mélanie Inter Yamamoto na lela fort mutema l'évêque a cessé l'évêque a cessé na prison tilo la kobima via umeli mabe kobima Mélanie singa abete ki Marocain en prison. Via betil kofi a pesake kanda. OK, atikala ne na bata muke. Alinga bimana abetake na kanda, alali na alinga simba. Jos kumibali balinga bongo te. Alinga kata upagdo. Bomba zela. Bomba. Epesa bakanda. C'est pesa bakanda, surtout moi mobali yo yele bakali. Bamsuma kokate. Kofi ngarabu wana sono na. On a raison.
Merci beaucoup Napagi qui est dit les bourgeois de Coventry. Merci maître Corre Massamba patron. Bonne année na yo boss. Merci na Odile Makwa kwa ya neto d'Angola. Ma grande sœur chérie Jeanne Keta. Love. Ya bizelube la bonne année. Na batutu Aboudou Samba garçon de chance na Lyon. Bonne année na Janelle Sate café au lait bio naturel. Ma petite sœur chérie Afi Mayambo. Bonne année vrai chérie. Bino tuba bonne année batwalinga avien njora. Nazoke aussi sanzembo ya président. Na komi musicien présidentiel. Voilà. Na mwembela mama mboka. Na Kinshasa boke choboninga. Zoli atamo. Ngano sapona liate. Okay. Ngano sama mboka baliaka. Non. Na yango na tunika na ye. Bunda pona mboka. Mboke bonga. Ngana obunda. Zele kota. Banjele kota makabe bonga kufa. Mai na courant tozanga ngote. Fachaza na mama na kanda mama na bulo. Na charge ya makasi. Charge ba tikeli il y a 32 ans. Il y a Mobutu. Il y a 60 ans. Si tu calcules, tu as 60 ans. Tu as 50 quelques. 50 quelques, 18 ans. Tu as vu combien d'années il y a Kassavou? 5 ans. Tu as vu Kassavou 60 ans. 60 ans. 60 ans pour nous soutenir le président. Métro Zate. PGV Zate. Bilo wana tu na mutu na efasa. Na mutu na e. Na moni ba bateau de pêche et comme la royanda mda. Aso ba bisebele ba bisebele mais président Fati Nzela ya Kimbache kende ti lelo Nzela ezate. C'est comment ezate. Azamute ya malama. Biso Nzela Mobutu bana tika Kasai papa. Kasai ville Kabinda ti boulevard ezaka soute. Banzela ba remettre cela na président ikufa président za grand boulot. Grand boulot. Faut te tirer. Ça la plaisir président Fati Azoyoka. Ana besoin bon expliquer ba place ba défaut eza na mboka tozana na besoin président oyo asenga peuple boye bisanga ke koto ezo simba te. Merci président Fati venture atoke na biso na suka te plafond za besoin loba sikoyo to pesa moi temps ya représenter kaka ndeko na biso grand saper mbida omoni ndeni koyane na kini na sepele makasi et puis ayena conteneur ya munene na moni ba photo le 11 déjà 40 pesa na Kinshasa atie biloko pona kaka conteneur ko sunga bana Kinshasa basoma biloko na ba prix ya bien eza jeté ayena bilamba ayena mituka ayena ba congélateur ayena ba biloko tout au moins na kin et wa bonne année quoi ce qui eloko faire repasser pour $5 akopesa na boy ayeka ko contribuer kaka na 100 jours à président ventura tokende pena blague tolongola pena ba sentiment ba parti plutôt longola saper moko auta pena poto aya Kinshasa ala taneti chaque jour ba changement avec te bazate bazona nanga na gi basket wala ndanga ayebi tumso da ba finge moyibi a poto ba cher bo ala ta mso to ebi place la razwate roban est-ce moyibi poto oza bobo aroza bien beau moyibi oza nelonga bien beau elonga basango biso mutu olo website Patrick mokonza Grenoble biso neto olo website Patrick wabike bato ebele pe ba yo kelo jalousie ebele surtout à Paris wana ba sepelate surtout na Paris surtout koto ya batusu ya mtu wana mkusi wana boyo wana ba sepelate ba sepelate alexie pona nini ba bi alexie pona nini poto zana ba trésor ngando penande pona zana ba trésor ngando na batu nanga ba papa yoji nazo pesa toujours mbote ya trop pas Debra chef coutumier salon Armel na pesi sous salon nanga mona kata Château Rouge vous avez un salon kuna salon ya Tokoyamba partout dadi en tout cas bosimba masolo bien ngayo le grâce à père Patrick Mbida mokonza yoji siko batu balinga te olobela bilamba na yo moko pwani est-ce que bosangisa mbongo na bato tala nano nazo comprendre mami tema mabebo epo nazo comprendre est-ce que ya sangisa mbongo na mo ni na ngosoloba mi se mo boya ya mukuse bazo sepela tende yo aleka ala sa bilamba na est-ce que bosangisa mbongo na nini est-ce que sangisa mbongo na bango na bato ba guidar kutu balingite na soliste na bato ba guidar balingite elle père forme la yamantia bango bazala est-ce que bango bazala bacha contribution elle père ba Weston bango bazala botuna ba papa yoji ba Debra de Braza ba royeb Sabino bango bazala na beta forme balingi nini bacha ma à l'aise na pays no moko wende mato nazana kati ya mboka na olo batrote somba bilamba na ya bebisa mbongo na ye moko ni contribution mutu mais yoka ba jeto bazobwa ke na Kinshasa me na ebite
te nga na félicité na félicité ebela ba onga saper be miso na biso na bakia na balenga te do bazate do bata bilama ya mabe ya balenga te nga na félicité na bino non merci ne na monnier au ça combien de mois combien de semaines ça pour na 2 mois faut na beta tous les formes na on a conteneur ti et ici là 2 mois. Faut la bête pendant 2 mois, pendant 2 mois plein dans Kataki. On changer 3 fois par jour. Solo moi na tongo midi a changer pourquoi quoi bon 2 mois pèse belete. Couvre-feu. Abi 2 mois pèse belete. Ana bilamba. Aye. Aye makasi. Avant na neta 3 mois avant na bilamba. Yo pe 3 mois lisusu. Avant na 3 mois ngako no se la de on esa be plafond ba ke so ba plat. Ba de beso ba yaka en émission na yo. Ko plafond na lote. Na do se lote. On so ba memeliga Avenjo. Ya Avenjo ba pesi. Bongo e ba ye pem te kenga te o debra. Quand ça fait bongo siko ye mukolo bo memiseka biloko Avenjo ka yesi ko azote lokote. Azolata. Azolata kalata azolata. Azolata inaende ezanga. Ezali tous les temps ezali. Tous les temps ezali lelo ezara mambo émission to beti lobby déjà bandola ta sika sika. Voilà. Faut balata ba on ba musicien na biso. To yebisa bana poto toujours bozala toujours na temps. Ba musicien na biso bango kalate yinda. Voilà, merci Sir Poli Lumumba RDC Monde. Adel Djoko Bagou d'Angers, Veluzo Mbata, Koko Arafat, Angel Mouswaili, Prince Yaweli, Bandeko Bolandi biso partout à travers le monde. Qui sinjora mot de la fin avant de pesa Bandeko ba pesa mbote poto suka pena ouais, mot de la fin en tout cas merci na bato tout pour soutenir vraiment en 2020 mais simbi. Nga pas 2020 vraiment. C'est tout nango sokoli motema na bato. Et na sokoli na pe motema na bato. Patron boss de boss Caps Kapanga l'homme à la Rolls, l'homme à la Ferrari wa salinga na 2020 na sengi merci. Pesa bato bas ba debiso ba merci. Merci vraiment. Il y a Lisette Chilokange, maman docteur, Narata François, na sengi Caps Kapanga là vraiment merci. Merci. En fait Emmanuel Dodi na romona dimanche nous en prière ou après ça au Jeep. Yepé na sengi merci. Merci na bato tout pour soutenir ngai na 2020 na sengi bino tout merci. Na pamboli moko même année. Même année na oyo bon dimaki nzembo na ngai Keta Love, na nzembo na Sele qui Gisèle Tatimer double, Motema Giclo winner. Merci na Mireille Matingu la plus belle femme du monde. Merci na Alain Finini. Merci na Mireille Chuba Jomas Masamba. Clip na aussi sango dimanche. Nazaki moi bien te. Nazaki moi bien te on batentira et qui marque non c'est sa clip dimanche. Maman nzembo bolingwanzili quoi. Ya Mireille Chuba na Jomas Masamba. Gisèle Tati vraiment ma petite sœur chérie. Merci to fêter na biso très bien. La ville est calme malgré to la 21e mais to la na sauté. Ma 21e to za so na kata bandako. O ta la TV so melana yo. Wana obia mais ça na parler. Vous tous ami beko. Mibeko. Congo pe marambo comme changer boy c'est bon. C'est bon. En tout cas Sengi Batutu, merci. Merci de vous soutenir nga. Merci na Debra. Debra za musique chef Kouchibé. Na Sengi merci. Allez bino tout, je vous aime tous. Voilà, merci. Alors grande matière. Ouais, Ken. Toro soksa nini. Oza parler na biso, nde tozabu tozarale so to moni Ken piana. Mais venjo akei tori aussi bosoksa nelo morot. Na leader ye moko yebi era ozonga tosisa on a reprofité kana pesa bambote ndeko nanga zawa tana na mona tango fort ndi tozalaka na ye na moni Patrick Mbida ye avec ba conteneur ezoya vice président orchestre za 4 blouson na mbati na bambati nango nga pa animateur ya Congo collègue ya Babi na ozaba plan ya bataille na ngeza donc rien à dire na repesa mbote na le prince mondialé motema maman Bibiane Owasima Peke Jean-Marie Belanga, Moule de Londres, Fistantou, la Pessimno Bambote, sans oublier Aaron Makabika. Voilà. Hein? Aaron Makabika, Yona Petinanga Marius Bambote, Lili Katende, Mireille Katende, il y a Emile Kitete, papa social. Voilà. Merci beaucoup, Dieu merci Makambo, Yao Yangoana quoi. Merci beaucoup, chef d'orchestre, Aropusa Koto. Ah, chef d'orchestre, vice-président Bondi. Bien, il y a Ken Piana, il y a. Ko clôturer moi bambote ko remercier bato peut-être ba soutenir en 2020. Ouais, vraiment yangwana na remercier no Nzambe likolo oyo asala biso tout ya pesa biso paiement ebele bazate biso to kotiango et puis na pesi mbote nanga susu na grand prêtre tozana a Patrick Mbida na moni bena forme donc
na musika tozona na raté musika mesko aye vraiment pembe na biso non na habité biso to sentir ngo biso to ndimie bato pe bandimaye quoi o bazali banda ba moto nanga pa ya Jean Keta Love ya vinanga Caps Kapanga la l'homme à la Rolls puis maman Lisette Lokange bato balinganga patience mukendi ya Mbenzu talaga yo et maman Jeannette Sate café au lait Guy Basket Azawa ya Robi Vwemba display en couleur venanga Jean-Jacques Pania Mirai Chubaskin Gisèle Tati et puis bino tout bolinga ngai Mirai Matingu la plus belle femme du monde bino tout bema pagi qui est les bourgeois de conventerie nazwa ki écran nzembo kitoko yango les betara Keta Love de biazo bakunga na tsela bino yango na boyo ka biloko ekobima après nzembo oyo président ya mboka nde boyo ka album na biso ekoya wana. Merci beaucoup alors bana Congo bana monde entier tozalaki bongo na Kisidjora na grand sapeur international et jalousie ezalate ezala nango te aolia na ye na mbongo na bino te mbongo na ye kolombongo azolia mbongo na ye kolombongo azovivre na mbongo na ye jalousie ya nini kolombongo aolia mbongo na ye sikoyo Jolly Face otambola na grand sapeur bien na biso ke moto na mboka ba relation to Angola na tisio kitoko c'est que ba relation to Angola gaifo tendika na kabona ba cirrhose de foie donc on a daé pamba dans relation comme Paris Bilamba donc je suis désolé comme on dit fait na héritier Watanabe je suis vraiment désolé donc bo luka mettre taille junior bongo ignore pas na bosaniete on a bat na biso ya mimi chikeva basilenga milengi jade kauti et na bosanité le techa bagema des bras chef coutumier babi bagema tango fort merci. Merci Eliezer bébé de la presse, Whisky Wishia, merci Rit Funga. Natigel Yora micro, le grand sapeur au présenter ce logo moko après tokati na biso. Bon, la minute ezanga le véritable grand prêtre Patrick Mbida Papa Yoji, naza na kati ya plateau. Bozo mona toujours naza na ba yamantia oza saki ya yamantia Jolly Sefe yeyo tozana ye oza saki ya yamantia ye moko yoji ya mamoto yeyo ye moko yoji ya mamoto yeyo tina kati na beti ba ya mamoto na 3 koloba te na longola botala ngo spectacle bozo mona Botala tina sima Yamamoto toujours Yamamoto partout ezaba Yamamoto ozomona bino moko na tante lobisu na beta mama na mission na ken piano na beta siko ba J3 na ba J3 na beta siko ba J3 na ba J3 biso lobara trote bomoni bino mo masolo toleka tozana ba grand cameraman bazawa tozana bango Bambota trop na pesi na mbote pa ya Debra chef coutumier Dadi Yoji salon Armel Babi tango fort na pesi na bambota trop Ndetesha Magema bambota trop sa père na bino yeyo na kati ya dada ma modèle Matania na kati ya Grenoble Matania bébé Dina bambota trop ban États-Unis Londres partout Panama nazana kati déjà kina yoko bundetomba dimanche nazana mamilela karibu varieté tamba leader merci à trop bisous